Ndeko mbote na yo. Mbote papa. Tomoni bino na concert à Wenge. Bosomba billet, boza ba congolais ba patriote. Ba congolais yango yo. Tosombi billet na biso pona ko sunga FARDC. Fati Beto! Fati Beto! Nebo zabo to mata mikili wanyage beta na poto. Tozo yakini to yako luka bokechu poto kange kaka. Poto kange bokechu to yana kinya. Ako samwa. Bokechu to kanga yo. To kanga yo to yana kinya. To kanga bokechu. To kanga bokechu yana. Bokechu. Eloko lwa kezo la ke. Biso yo na marti to bomana wa. Mais to landio kuna. Mbika te, fumba pete. To beto loko wangi. Yelo barape au nom de la population congolaise. Kasi Ayad. Ngai na ya poto na kanga boketu to ne gishasa to tumbie atuma drapeau RDC la luka solution ya tie malo ko finga liboso to kozwa e boketu yo keba population congolaise o lo baraona bino boyebi ete contre boketu oza contre ye ba biso neni atumba drapeau na alinga biso te oya pesa kimia me apelisa ne moto bon mieux que ye mukolo akoma ata ba minele bato baza na pouvoir okoki kotumbela okamboka te loko tumba drapeau yo pe biso toyebi yo te ayeba ke oyo ya Congo si ba minele bazouta kuna ndeko mbote na yo. Salut, je réponds au nom de Gelor Nzinga. Donc ça dit quoi? Ngai na natif ya Chetagola. Donc ça dit quoi? Ferré, Cheta, na Gaulois, les Gaulois. Donc c'est Coco, dernier fils. C'est moi Gelor. Dans la haute South. Naïvement, franchement, n'a assisté quoi? Concert, Cheta, président. Dernier fils, Yabiso, natif, logique, plein de bonnes choses. Tu es total à la vie, nous convaincant. 25 ans après. 25 ans après. Toya, donc ça dit quoi? Bolingo yango ande zabongo. Kitoko, tokos. Moni. Ndeko mbote na yo? Ouais, mbote. En tant que Kinois congolais, on a un concert il y a Wenge 4x4 déjà ils ont rappelé au nini concert. Bon, ils ont rappelé belé pour moi BCBG de moi Wenge. On a bêti 5 ans à Wenge avec mon vieux Richard Moukena. Donc maître tigre de bandal. Maître tigre de bandal, tu senti? Ouais, ndeko, todo soka ba interview ba ndeko mbote. Pe mbote nga songa nzina papa chéri mwana bandala solo. BCBG ne makambo. Fati asangisi bango nyonso bakabwana Fati na asangisi bango. Tobeta concert na biso. Mamadou Djabi te. Tosomba bien na biso. Mamadou Djabi mtasangisi bango te. Amadou Djabi. Te bango te. Oza makamba ki Wenge kilelo. Hein? De 30 juin. Tole papa Lumumba après. Tobeti musique shiba beti. Fati pas mwana Wenge. OK, génération so za ba 50 di likolo Wenge. Wenge BCBG ne makambo. Tozolobela makambo. Omoni makambo yo malembe azanga ndoyi zela omoni makambo yo ebandi nde a na Kinshasa elanda bango kuna boketura mais balobi ke bon respecter couleur te baba kitona taper me pour na signe yango non eza makambo ya Wenge eza makambo ya motema lelo toza na esengo ya 30 juin ozo comprendre lamba baba to respecter couleur pour na sa peine à est mais yango te couleur à peine. Voilà, merci. On a derrière stade de martyrs Batubazo Kota pour nous envoyer Sabino biloko ba borosongo wapi. Babi bande wa poto.
de martyrs et trouver à Wenge 4x4 Bon, tout d'abord, esengonanga ezaka ya komona initiative oyo tomona te banda tobotama 25 ans après jubilé d'argent Nzambe alingi salama lisusu na bokasi ya papa Félix Antoine Tshisekedi mokonzi mboka oyo number 1 na bokasi ya Amadou Djabi le jeune producteur Oumela asololaka kitoko bokasi ya Amadou Djabi na papa Félix Antoine Tshisekedi nde tomoni concert oyo ezobeta masengo nanga ezaka ya ngwana ba leader oyo tondimaka teke bakoki kokutana lisusu boye po bakabonaki na kanda na ene moko ya mabe rankine ekomaki makasi me na bolingi ya papa Amadou Djabi alobi akotya bamoyen po makambo esalama esengo nanga pene eza ya ngwana. Ce sont des jaloux batabiloba loba. Yo, tokoloba na bango boye. Yo, jaloux. Bozaba jaloux bokechu bana kinso yebite tokomo kanelo. Atika pe biloba loba. Yo, tokomi ko kanelo. Limisanga ndela che musapi metodo kanela yo. Na rapporte pour la biloba loba. Bokechu osala reloko te na poto. Bakoma kotalaka talaka yo na bavi okoma na mbongo okoma na mbongo ebele mbuye bamise ya Kongo bokechu tokotya maboko soki oza po ekombata yaka na kini tozoluka bakombata babunda awa ndenge biso tozobunda awa yo ozobunda na poto ombuye biso Pekobeta, conseil kobeta te po guerre eza na este. Bokechu yo na yebisi yo yeba bokechu bakino tokomi kokanela yo. Bilobaloba na poto. Maloba na yo komi koleka tro. Okendaka poto mpo na blabla te. Okendaka poto yonga na yebisa ye. Pe obosanika nelanga mbula ebetaka te okomi na malade mutu. Yo ozoloba na jwe mbula ebeta omoni koke poto kala. Obosana no Congo biso tobunda na mboko yo lia na poto kitoko oboyaka bamise babeta soko yekini tokobeta yo nini eza entre musicien na politicien musicien asala boulot na yo boketu nde eza motema mabe comportement s'afficher devant ningano bacollègue no ya musicien ekomi motema mabe joua nini wenge betambela nzembo ya bien lokola danina lingi danina mipesi akoyemba te mama Nadine Nzimbu yokane tolobela boketu Sylvie la mama flamme mama Liège tolobela boketu salapena kanana ya boya watabeta concert na poto mukolo yakini tobeta ye ndeka koboyo riche tonyongola yo la bonne musique wenge beta la musique ya bien si soutenir mutu aimaka bien wataza grand chanteur wenge za orchestre munene toza na posa toka la bonne musique parce que musique ekosolaka biso bayaya eza mpo na buzo bate mpo na mamba solo yo change na yo kope okoma koluka obebisela bayaya kope na bango soko monde yokoka misiki te yo seke yo okoyaka Kongo koli mpo soko ye mobimba tokobeta yo boya wata beta concert na poto otika biso na haine tika wenge bon chic bon genre tala biso bana kinde tobunda na poto bozolobaloba tomoya na pasi Kongo za la pasi te nasomaki biye nalati kitoko naye kotala wenge BCBG bon chic bon genre mpe ngana bon chic bon genre te talanga bien nayebisa bino natanga Kabila tobanda kosufri makasi Kabila abenga biso na esadi mpo na 1000 francs congolais mais aloyo teta nayebisa 20 biye yango oyo otomana yango ebiye mpo na kote na esadi narate ngai na vi na ngai nazala na vi ya pasi nazenga mbongo me na niveau lelo président koti pendant 2 ans au président Joseph Moussala nabongi bango propre kobanda na mutu tina makolo propre mais baye bake bangunia bao baosekana mpo na président baosaleloko te tobatia lisusu 20 ans mosala mboka biso abotetiki te po biso tovivre ok esobetama naza apprécié toye kotala wera sone na bana na bamasa na ye wenge nde toyeli
toyeli wenge tozoluka penda abeta nde toyoka azobeta nini o soit classement eza ya ndenge nini c'est ça mais toyeli wera son abera nkoi toyeli ye est-ce que natuna o question moko s'il vous plaît Boketu aza nzambe to roi ya mboka oyo roi ya Congo Boketu aza roi o soit nzambe nazo tuna yo aza roi o soit nzambe ya likolo ya kela batu ye c'est que ye mutu abetsaka bambula tozela mbula ngo. D'accord, merci beaucoup. Voilà, Yangolo Bezali. Bon, ça papa. Bon, mbote. Conseil à Wenge Kongo bali papa. Bon, conseil à Wenge neto yokaki o bambo nyoso tamba beta eke na este. Mais na désordre o na mona ni eloko eportete. Bat basumba bien belé bongo. Et au côté côté wat. Et pour finir l'élection. Donc force naza mama loba kota fait la sonne kota fait la wa mukulu jibem piana non kota la o les événements velanga jibé velanga wera en tout cas naza mama loba vraiment émotion naza bien maintenant na quotité bien nango bien nango mais nagi a depuis 7 heures na quotité na ebaté no sa ndenge nini naza juste côté wana mais que otala kuna ndenge événement osalema mais Boketu alo na ndunda na mboka na biso avantier alo vela Boketu alo na ndunda mokoma nga poto refule ngai avie nanenga ah vraiment naza na esengo ebele vraiment eza journée moko spéciale lelo tozokunda papa na biso Lumbumba oyo akufeli mpona mboka oyo elo eza jour na ye tokende kodepose place na ye ape mana no malamu après tozongi vraiment tokoti na martyr tosepeli na basi na biso totala nanu bandeko bana mboka nde bazobeta nanu musique lelo c'est-à-dire vraiment naza na esengo ebele makasi mais bana totelemi vraiment tozokota ta ba policier bakomi ah papa na comprendre te vraiment ba policier bakomi ko o pc 1000 francs après ina yebo kati akodisi yo o pc 500 francs papa na so bien ngoyo bien ngoyo asumbi bien ngoyo omona ngote bomona ngosi ngoyo asumbi bien ngai ale passer 5000 francs nanga na asumbi bien pona kota ndenga bien mais nazo ya il fallait payer 5000 francs pour kota et c'est comme il est comme qui moyibi vraiment mais nazaka na esengo vraiment makasi. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bato ba mingi te tozalika na souci na sentiment lokola concert ngo beti lelo ça lokola concert ya komba format na Mohamed Ali mais souci na biso tozana ba billet mais tozane belé tozokota kaka te tozo comprendre te tozo bati na te or que ndenge zali afo moto kota Alexis billet na ya koti Alexis billet koti mais to ko pas te so no kota na lisanga mbeto no kota na modèle ni ba expliquer so kota kapo minute to mana to ko ka danser to ka na libana na ba billet to kota te parce tozo comprendre te za nini ozo comprendre. Or que ceux qui mutation na bien na eboye ala kisi faut akota concert mais to comprendre te zo c'est la faut kota biso lisanga mendenge nini yango tozo tuna tozo bela mais tozo kota te na ba bien na biso de sombaki.
Jamais fait. Même les matchs de football, l'équipe nationale, les Arabes étaient. Donc, oh, ils ont maramoussous. Quand on lumière, ils ont maramoussous. Tout le monde bon, il a contre sa président, il a son musique à Mobimba vraiment. Ambiance n'est pas moni libanda awa. Population, ils ont libanda bazo bunda na pona okota. Un mot par rapport à Yango. Mais non, ils ont en fait bon déranger organisation té. Public et l'équipe macasse. Public et l'équipe, ça c'est un débordement. Ils ont débordé, même l'agent de sécurité va débordé. C'est-à-dire que l'événement est tellement mounéné, Congolais, Kinshasa, tu as 10 millions d'habitants. Tu as 10 millions d'habitants. Donc, s'il faut, stade à 80 000 personnes, on peut aller à 100, à 120 000 personnes. Mais, on habite dans un quartier, dans une commune, on Sili, tu habites comme à 16 heures, ça va empêcher ton accès. Mais c'est impossible. Donc, bon, reprocher dans l'équipe à sécurité, leur côté, ils ont des événements, les gens et les gens Anguma ou mon impact. Je crois qu'entre la population déjà fanatique, il y a 4 dans la 10 heures ouverture à la porte. Mais concert il y a un air nini petit sikoyo, tout mouvement de musicien. Non, concert normalement, il y a concert, il y a son et lumière. C'est-à-dire que parce qu'on a déboursé beaucoup d'argent, presque 500 000 $ pour la sono et la lumière. Donc concert Nengezana et Robetama. Vers 16h, 17h, donc peut-être vers 19h, 20h, pour que tout le monde appelle son et lumière effectivement. Donc, on a une balance, on a une organisation, je vous dis, ce que vous allez vivre ici, je ne sais pas la musique à Congo, je sais pas. Mais pourquoi la caméra surtout presse en ligne, même presse locale? Non, le concert sera retransmis en direct dans RTNT. On va jouer exclusivité. Et puis on a Canal+, et on a diffusé en direct. Alors on veut bien faire les choses. Par rapport à l'organisation, mais nous savons quand même comment est-ce que presse, surtout en ligne, traite l'information. C'est pour cela qu'on veut laisser la presse ici pour que nous vivions la réalité. Franchement, il y a un débordement. Negombote na yo? Ambote papa. Monio liboso stade. Sentiment na ndeza ndeni pour na concert lelo. Bon, sentiment na ngeza okuta na boye ezalaka wenge. Na plaisir à makasi. Biso to vivre ko kabona ya wenge. To pour omona ko sangana ya wenge en tout cas na plaisir. Est-ce que bota sûr que boro ekotonda? Bon, net ngala wa yebisa batu to ana besoin tonda te. Biso to ngala mo la wenge. To ana besoin tonda te mais to mona sko wenge. Etonda te. Tu as besoin de yoka pour wenge rebimaka et un esprit morobo. So lelo batu ba c'est la rotonda ok kotala da Vincent atoni sane marti kotala da JB
tosala na biso baple batata banani ngolo bake toana satimaka bato wana basangani bozela na bino kotonda te bozela nde wenge ebeta lelo ndenge basangani boye nani leader na bango po toyebi ntango bakabwanaki leader azalaki moko histoire ya wenge chansaka te président jiba a président echance etenga na 20 na bi tozongeli kaka baplace na biso oyo azalaki na pouvoir neti mokonzi akozala mokonzi oyo alaki semba akozala semba me nasepeli autour basalango na esprit moko boye ya kokola bavie bakoli eza suteke polémique yo te oyo président oyo nani batuka eza te toye kovivre siko miziki bamisusu balakailaki concert yango mabe mbula ekobeta concert ekobeta te soki bosali botie tembe barwandais bakoya kobeta masasi okoyebisa bango nini siko neti nga la miziki so tolobi makambo ya kichor aya tolongola nano nayebi ke bavie nanga bana bao bato ya kisi te so tolobi na indusa na ya wenge sakisi wenge nde baobeta bwegoya te mpo eza mouvement oyo nzambe abimisa mais yo moto akisi soko memoni journal lelo ya journée sacré atosali mbula ebeta atolobi nini ya pamba bato baobeta na bamama na bangolo tu babudaki concert oyo baza na raison te na opesa oyo raison na ndeni tala na oboye ezala te tala na oboye niveau ya boye toade ya 15 heures bato ti boomona déjà siko yebisanga na opesa oyo raison concert ebeta te mpo na nini toana mawa bandeko na biso ya este toolela na bango ensemble alors toana biso na ta teke ya koraisonner mambo ebelebele wenge c'est du wenge merci après wenge c'est wata bato bakoka te so c'est faut hériter kaka bato dicap mpe babi badekaraki dicap face ala akena wana kuna azwa photo cameraman yakoma makambo yayi makambo donc après wenge c'est wata nabe patron aleki bango boza banga mbula te bapaki mbula ebeta lelo mbula ebeta te yakoma météo apesaka mbula yena météo wata nde mokonzi oyepa na ye bona bango tune basangani boye lider nani lider eza jibe wera baka bangwana jibe ye moko anga beta concert te natsone ntango apesi avant concert betami polémique eza te oza wenge eza wenge oyoka te lisaponge onge bandeko boyoka lisapo ya wenge musika tozalaka mokolo moko enani bamboma sone jibe pena ale makaba basangani yokoki président wana ozalaki wana te eya bato nyonso mais ezalaka voca moko nezeki bongo wata nde président JB oui toni président wenge wana
Sikoyo, nous allons continuer la présentation avant de Kassibo au chant. Torobenga Nkumu Manda chante. Manda chante. Maboko makasi pour Nkumu Manda chante. Adolphe Dominguez, Tata Mamich, Tata Mamich. Qui entre la femme et la échoué? C'est le problème. C'est le problème. Il faut rajouter dans un peu. Non, à côté de ça, on va échouer.
Ingénieur Célébou. Blaise Moula. Blaise Moula. On a reçu son attention. Maboko Makasi pour la voix qui cloche. La voix la plus aiguë de la RDC. Emel Alias. Emel Alias. Emel Alias, sous vos applaudissements. Le grand symbole de la réconciliation ezali bana bakeke lasi bana bakeke RDC bana bopesa micro na wenge ange adorable bopesa micro na baartiste. L'école primaire gratuite, l'école forme l'avenir. Bino Bagoti, Boti Dabana la Bino la Kelasi. Tu rappelles que les leaders qui ont célébré les lots, la musique qui n'a pas la Kelasi. Il y a symboliquement passer le message pour la Kelasi. Le concert de la réconciliation, le concert de l'union, le concert de l'unité, le concert de Wenge Musica, 25 ans plus tard, va donc pouvoir démarrer. Merci à vous, Congolais du Congo, Congolais de la diaspora, communauté internationale, communauté africaine. Merci d'être présents à ce grand événement. Et voici rien que pour vous, qui n'avaient plus été ensemble depuis 25 ans. Wenge Musica, BCBG 4x4, les anges adorables. Sacramento,
On a redémarré le monde. La mise à jour s'imposer. Merci. Mes amis. Tout le monde La séance du Dieu nous guide. On a toujours là le pétrole et le gaz. Le diplôme. Pétrole et le gaz. On dit. What?
Clément Fouamba. Martin Boussima. Papi Cognac, le miraculeux, Régis Lenormand. Maître Sylvain Lomo. Roger Manoka, Karine Koussakina. Wanya Fataki, Calco, Antonio Messi.